unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, usinipite Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, uwakumbuke Jehova. Tuweko luka nzambo akangola kabatu. Nzambo olongola kamutu nasi atombolie. Nzambo osala kamutu babenga ki eloko poma PCP valeur. Alléluia. Souci na ngeza ta ndoko kotia onu mandengo ya kite. Ezake nzamba kangola mutu moko. Ni baleke mutu moko. Mutu amweza la yo. Alléluia. Eza la voisin qui ebeza la nani yo. Nzamba salo bola. L'homme te kaka nelo. Eza kosolo beresito. Comment le monde des esprits opère? Alléluia. Comment le monde des esprits opère? Ndengenini monde ya bandoki basala ka pour que ville sala nini ebeba. Ndenge tozala monde ya molili, tozala monde pe yaza monde des esprits. Bandoki bazala monde na bango, biso pe tozala monde ya ngani yaza. Biso nzambe ezaka engana otomona bolawa. Bandoki pe bazala posa ya yosala nini okufa. Tosanga mena bien. Amen. Nisho nganga ya bandoki ya batani tema mabe yosala nengo za bonne santé te. Bazala la te butu nyos suseta ke babe bisa vino za. Soki osambwe mabeti mabo. Soki ozolela bango bazo sepe. Mais nzambe ya biso soki ozolia bien, ozomela bien, ozotambola bien, oza bonne santé, nzambe basala nini abeti mabo. Alléluia. Alléluia. Amen. Nzala poso landanga bien. Naza rappel mbam tokota maté alléluia. Ndeko point. Il y a des mots aussi sur l'esprit des morts. Esprit des morts et esprit des morts. Il y a des choses différentes. Esprit des morts, là, esprit des morts. Amen. Tout ça, l'esprit des morts, là, esprit des morts. Esprit des morts. Moutababi Kobela. À côté de la malaria. La maladie est épelée. Il pose la sida, tuberculose, hépatite. La maladie est épelée. Mais maladie, on a pitié dans notre moutoisa la ligne. Akoufa. Comment le monde des esprits opère. Maladie est suivante. Moi, la commune qu'on colle à Nango. Na air moko quelque part soki asambelité soki aluki nzambe te maladi apesalini ebomi nde babengi esprit des morts. Esprit des morts de Jésus papa, mais esprit des morts mutu akufi me maladi emo mutu apparaître pas mutu oza vivant ndenge monde des esprits. Donc bazui maladi babotoli mutu akei na nzoto asili kombo pesili babotoli babambi mutu asa vivant nde babengi esprit des morts. Pas esprit des morts déjà mutu akendaki, mais esprit des morts nde maladi wana. Yes. Tosanga mena bien. Nde batie mutu asa vivant akomi kotambola butu mboyi maladi ezolia ye babengi maladi héréditaire. Écoutez pas papa, écoutez pas l'ami. Oh, maladie de biso ya famille. Alléluia. Toute maladie est primétique. Et c'est non nous canali. Amen.
Amen. Pour que malade au esprit des morts, et quelqu'un qui a une hémorragie, il faut tomber l'ensemble. Et on va pas on console tout, on met les kiss, on s'allie l'examen, on a l'hôpital à miner mais qu'on l'envoie. Et c'est quand tomber l'ensemble à la triomphe pour que malade les amis. Et qui c'est quand ça va pas pour là. Amen. C'est quand ça va pas pour là. Amen. Malade, ma cosa des gens qui sont malade, mais ma pesi ma kiss, ok ma poto, et aussi la terre. Tomber dans un de malade qui est attaqué et qui les a pas Amen. 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 De esprit entre esprit de mort et esprit de mort. Alléluia. Si tu as un papa si tu as un papa amen. Ceux qui sont malades, les réseaux salanini, et je crois. Amen. Ata bachaka na famille, babita malade ezwaka mutu nyonso. Tokufaka na âge à 40 ans. Yo lelo loko tia. Et kosimba yo. Tozo kata hémorragie na lelo. Amen. Oya pamba. Zaba za ngambo na yo. Amen. Zaba za ngambo na yo. Amen. Babiloko bo elongo akaka soko luki nzambe. Oko muninga na Yesu. Nde zamba zui pouvoir côté na yo. Yes. Zamba côté lui ata bakoza ba complot kufa, okufa ti. Bakokamo oza mfindenge ni. O tozwa esprit des morts to latsa muto. Mais muto zo bonga ndenge ni. Aza mfindenge ni zo kamusa bango. Tika lelo zamba za ngambo na yo. Yes. Zamba lola za ngambo na yo. Amen. Zamba sala ke malade ante kota ke pima. Oh non de Jésus Christ. Zamba lola pambo na yo. Amen. Zamba lola pambo na yo. Amen. Ndeko mosi ma deuxième point na biso. Amen. Amen. Prison satanique. Alléluia. Prison satanique. Bandoki. Banganga. Bazaka la prison na bango. Alléluia. Amen. Baza la prison. O bachaka bat. Baza la système na bango. Basala la pour que yo au vivre ti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lelo bien-aimé, toka ngama nzambe. Toluka nzambe. Soka moni na vie na yo ta maladi makambo kobelo makasi. Makambo yo simba tozo bela nzambe. Nzambe va répondre yo te. Et dans la Bible. Saül alukaka tout, yebo kozi, abela nzambe, azoka réponse te. Akenda koluka bato bakufa Samuel, aluki bato s'est déguisé à changer, yebo kozi. Pourquoi zobela nzambe nzambe azo répondre ye? Abina mosali pour que nzambe yo kangai. Abeli bakufi. Amen. Mais yo kobela bakufi, obela mutu aza vivant. Oza kapala kokangola yo na libota mobiba. Amen. Alléluia. Tika zamba pambola yo. Amen. Prison satanique. Prison satanique ezala. Tombola kapanda. Ndongo zao bakangi yo. Bacho quelque part. Bapuzo vie. Ozaki obima bolukela na bana. Pourquoi batio na prison bolukela na bana lisusu? Exact. Pourquoi batio na prison? Pona mbema o sali de batio. Zamba chaka mutu na prison te. Mutu achaka mutu na prison zaka nani? Satan. Alléluia. Amen. Comment est-ce que bachaka mutu na prison? Ndeko zao. Tomo na yote fa Israël. Non. Tozota la esprit aux akati na yo. Ngana zomo na yo. Na esprit aux akati na mona gango. Ti. Mutu nyoso na mukili. Aza. Bomo nebo aspect extérieur ezali. Na o eza intérieur. Nzambe azaka na posa ya mutu akati. Mutu alibanda te. Bazola ngate. Nzambe ndongo monya mama Nyes. Avana posa Nyes akati. Ya libanda te. Tozo mono boy. Okosa biso. Me mutu akati. Ndenza bazoluka.
Alléluia. Amen. Bando kipela nganga baluka mutu nini yakati. Amen. Basola nganga. Amen. Zamba za kana posa mutu wakati. Bando kipela luka mutu nini yakati. Boete akoto luka ngabo yezuke na luka esprit nanga. Mutu wakati ya mabengi esprit. Alléluia. Amen. Okomana mutu bilama yango ebele. Nazo kota na ndako hata na garde robe. Apona. Esprit ndezo kambai. Elise ko soit ya rouge, ke soit ya jaune. Soit ya bleu. Soit boy. Soko zuna oyo lati bebo simba. Eza mutu alibanda te. Mutu wa nini? Yakati. Mutazola nagaza. Amen. Mutazola nagaza. Amen. Tikanza mapambola. Amen. Zamba za la posa mutu wakati. Bando kika za la posa mutu ya yakati. Biloko mibale. Ube oze panza. Ube panza nani? Ya satan. Siko zamba za la posa molimo na yo. Diable baza la posa molimo na yo. Bazo olela. Nada kozwa liboso. Nada kozwa esprit aitilizango. Soki zamba zi molimo na yo. Aitilizango. Oza mutu alibaku mala. Oza mutu esengo. Ovokelela. Hey. Toza descendants ya Abraham. Zamba tche biloko epa Abraham. Azwa tche mbongo. Ache nyonso. Postérité na yo mobimbe kozala bato ya pasi te. Nganda tozomba na Abraham. Seke kolela bapasi eza ya biso te. Tozana lipamboli tozana ngo kati na biso. Totambolaka nango. Siko lokola diable aza malin, aza prédateur. Bazola ndagate. Amen. Ayebi déjà que parce qu'avant de penser ensemble, azalaka pe na lola, avant de nzamba azosala, azotracer biloko na biloko. Asali mabe zamba précipiter na muke. Zamba tindie na sawa. Abonima kufa yemako. Azoluka yona ngai. Soki nzamba elelo. Bakangi, bakanga ye na ngai. Bakota so na prison. Paso komona yo komona nini? Pass. Ndazo la molimo na yo. Oh, bino zo ka nzamba cha nyonso ba potentialité nyonso. Lipamboli kati na yo. Est-ce que mutazo na ngaza? Amen. Souci na ngaza ke o comprendre. Tout que to sambela ma ala. Alléluia. Amen. Ache ma talent, ache ma balle, ache misala, ache ma voyage, ache élévation, ache nyonso, bonne santé. Tout ozomona mukini nzamba ache kati na. Asali ke yoza mutakolela. Mais diable okoza prédateur. Atele mali ke mutol aza mutalipamboli. Ayeli boso na yo. Ache convoitise, ache kolula, ache nyonso, asali ke akokowe l'esprit na yo. Tango avoir yo, mosi balipamboli ezate. Yes. Tika nzamba pambola yo. Amen. Ache loko mo kati na yo komi kolula, lokola yebi ke yo linga kolata. Azwa chango liboso na yo. Okomi kaso ozimbongo, esprit zana koluka biloko. Soko moni tango elo za nango te. Okomi na posa esprit za oyiba ta koyiba. Puko somba ilamba. Oyiba ta koyiba puko mela masanga. Ache biloko yo lingaka. Atali kati no deja moni. Ani ko lika esprit na yo. Tango yo zakaka distrait directement koti kati na yo. Apotoli molimo na yo. Alléluia. Amen. Azui molimo, azui possession na yo. Abandi ko kamba yo. Oleke nzamba kamba yo. Diable ko sala nini? Ko kamba yo. Tango zo kamba yo. Azana intérêt. Intérêt les amis. Aboto la yo nyos. Bien-aimé, pour que vous kanga yo, pour que vous soyez en prison, il faut un macasse ko Yes. Alléluia. Amen. Il faut étudier yo. Il faut que papa Jean-Marie Nazar aliaka nini, amelaka nini, alingaka nini, abandi ko étudier yo. Butu moya zola
azolala te azoluka bastratégie nini akosa po azali amaîtrise yo. Alléluia. Amen. Bible ezolobaka nini mutu nini ya makasi akokota na ndako apille azwi nyonso soki nano akangi mutu oyo te. Tomonaka bato ya renseignement baza baposa bakanga mutu na 43 ans na makankumu batia déjà bato te peut-être 3 mois 4 mois avant baetikiaka kaka vie ya mutu oyo. Mama oyo aliaka nini abimaka aire nini atambolaka aire nini azwaka mutuka aire nini akenda na are nini azwaka mutuka nini akendaka mpe mosala bisika nini. Nde miso ya bato ya renseignement bazosala bazwi baidentité no nyonso vi na yo mobimba bayebi deja kaka olingaka eloko nini obimi bango batalaka kaka bayebi na kombono bayebi te bayebi kombono onga na kota na quartier wana na bato bayebi ngaka te bayebi yo soki batielo basiya bayebi yo balandaka bayebi na kombo na yo na oyo olingaka kolia basala makambo na volonté ya Nzambe me bandoki soki bazwi esprit na yo baa na mission soki bakangeka esprit ma batie nango batie quelque part balobi peut-être molangi bakotisi esprit na okuna bakangi nde baza na nzungu moko ya famille bakotisi esprit nyonso papa boti bana mais tellement pouvoir ya famille ezali basali méthode nyonso bazwi esprit ya bana nyonso bakangi yango batie na nzungu wana nde prison satanique. Alléluia. Amen. Nde prison satanique tozolobela bakanga yo mutu boye te bakoka te bazwi esprit notango bazwi esprit mpo na bango bamaîtriseur des champs batie na molangi bakolesa souforme ya mwana popi eloko bango balingi kosala basali méthode bapesa nkombo Jean-Marie bazolanda te bazwi eloko batiango souforme akombo wana basilinoma kokombo oyo eza emakala bakotisango na kati ya molangi moma nyonso baza na posa kobela emakala bainvoke babengi eske moto azolanda za ngonga nyonso bakoza na posa na nga bainvoke ata baza na poto babelika ema bimi liboso na bango ema za na Kinshasa oyo azobima nani esprit eske moto azolanda za bainvoke bazwi esprit babengi balia na le mutu oyo tototia malade batie malade tokutia eloko te batie eloko to na mutu boye komi kosanti nyembo lukango nakoka te zabi wani bana banilwaka boye malade oyo soki bamingango ekozwa solution il faut bela wa muchulu zamba likolo akita delifo yo zamba na soka kiti malade ekendaka te soki oza na vi na elongo na tomba lelo. Soki bango na batiaki bainvoke babwaki bainjecte bakosala lolenge balingi soki baci batonga tui batiki pourkui molimo otikela bango bazokamba molimo wana bakosala lolenge basala nini balingi soki batia malade lelo ke malaria lobi ebongani mpe maladi te lobi ekomi eloko te enga na okoka te nzambe olobi nini nzambe akoloba soki otikeli nzambe akamba yo soki ozwi te soki oluka nzambe lelo maladi ekendaka te ekei tika nzambe alongola maladi wana alongola eloko deja batiaki ozotrumba to butu mpe mbao ozaka bana longola nani Yesu akondition vangaza alaninga te tuka biloko ekende esika losani otikela vile pa na nzambe mutu atikaka vie pa nzambe abangaka nzambe asa volonté nani ya nzambe soki otikeli vile pa nzambe nde okeza na pouvoir te. Alléluia. Amen. Ya nini na souffrir na souffrir nde namona makambo makasi ngai monde na za kolo makambo oyo naomona eza nango bato te ezanga pourkui natikaki diable akambanga bazolanda te ntango natiki diable akambi ngai mwana mona bolamu eza te ozonyokama parce otika diable akamba yo yo eza moto omona vio te est-ce que na vie eza vie na yo papa ndenge ozao soki otali age na makambo osala ooma nango ebalana te
mutu na makambo azali ebalanda. Yes. Bazolanda te. Amen. Okapona mutu aza makambo esimba te papa boti bana bana bazalaka mayele. Mais mwana mboka tumbaka Tongol. Tina te. Autu na mwando. En tout cas biso barasio tozalaka te. Te bazalaka. Oza de loko esalami ke mwana kuta na problème. Toza na sans fil avenue Mantacourt numéro 43. Toza na ACK. ACK eza moko. ACK eza mibale te. ACK eza moko. Mais na ndenge na sambela Nzambe. Nzambe abisanga yo ko échouer te na vie. Yo il faut triompher. C'est pour ça qu'on a tué ACK. On a tué Momo, on a ACK triomphe. Et ça juste kaka. Et là qu'on a bakisi. Mais tout court est ACK. Triomphe, cela veut dire que Moutounioso a un problème à Botakate. À Botakate, à Salakate. Ce qu'on a ACK, oh, Tobeleli Zamba avec Pascal Moukonda. À triompher. Zamba na salana bapotre. Zamba sana Jésus-Christ. Les lois au salana avec Pascal Moukonda. Ngai na zamouane avec Pascal Moukonda. Et ça y a les lotis. Il y a Tongo. Na zamouane na koli na ACK. Na ACK. Na Lukan Zambe wana. Mais avec bazalaka baka badi. Baka Iwanga. Baka Dode. Baka Sendula. Baka Mukulu. Les lots. Toki ka kombo évêque, biso toyebi évêque. Na tongo tongo c'est mon père. C'est mon père spirituel. C'est pour cela. Bebi ça que papa ngolo ezali, Nzamba zo sala grâce, abisina ko banga te. Soko komi pré, luka Nzambe usambela. Yaka luka place na peso sika osala Nzambe musala. C'est pour cela tellement nayebi que nzela na ngai bato bazo triompher. Nanzela na ngai bato bamona loboko na Nzambe. Soki mutu ana problème ya na sambeli pone ata bota kata nzo mabota. Ata finance simbaka te. Na Nzambe avec Pascal Moukouna. O tozobela butu moyo. Bato bazoza misala. C'est pour ça na tie ACK triomphe. Mutu azaka mutu. Mais ngata moko moto na wanga avec Pascal Moukouna. Parce que c'est mon père spirituel. Nabima na idéologie ACK te. Nabima libanda te. Nabandi ko sala Nzambe na ACK. Nabandi ko simba miko na ACK. Nabandi na intercession, na ba chorale. Et bela ba pasteur lelo na ACK. Ya rotanga kombo te. Et belé. To imana mona ba chorale moko. Na uta dalenéate na uti boé na tangi théologie na bandi mo musala te. Na uta na makolo ya ACK na luka Nzambe longtemps na ACK na leki na ba intercession lolenge na lolenge ba pasteur ebele ba ebinga choriste ba ebinga intercesseur ba ebinga musali na Nzambe lelo Nzambe apesi grâce na nzela avec Pascal Moukonda na benga musali na Nzambe na rotika rowanga na ta mukolo moko te c'est mon père spirituel fan avec Pascal Moukonda ba échouer te papa on a tikala ko échouer na vie te. Papa na mona ke na fille ya longa kaka mataka. Ndé na ebele mpaka. Na tika mona mpaka na tika la ko échouer te. Évêque wana zaka ka mpaka. Ndé ba bengi évêque. Na français évêque. Mais tondo bengi mpaka, na lingala mpaka. Atika la ko échouer te. Ngai pe na ko échouer te. Na ebi kene to zao. Et tout le ka bato moni. Eza pamba te. Quand ba moni ACK. Bamoni ACK triomphe nde bato bazokota to évangéliser bango te bazoya bango moko koyoka kaka losamba nde bato bazokota bazomela ba témoignage nayebi te papa soko waki avant oyoka ba témoignage elekaki awa alali na butu Nzambe alotisi bokende na ACK triomphe eza na venu Mantacourt bango moko biso beli Nzambe lokola papa na biso échoué te napena ebi na échoué te ndo moni bato papa za mutu ya masse ngape na échoué te. C'est pour ça que mon bateau bazo côté belé no moni bateau église et bandika na mois passé mois de mars inauguration nango ne papa évêque na ya ko inaugurer église
c'est le 13 mars passé. Wow. Bon, pour que bato balande belé, il faut simba kisi, il faut simba bopop. Évêque Pascal nous connaissons simba ni. Pour que bato balande ne ba olande wana. Ngai na mona akisi te, kaka nzambo. Nzambo tobela mutu mo, yenda pesa ka bato. Mukanda na nombre kosa te, ba chango na Bible pamba te. Parce que ba yebi ke mukanda wana eza na posa ya bato. Totanga mukanda nombre. Et c'est qui plutôt bien l'ensemble, nous avons mis à Kabat. Parce que nous exopté, si nous avons ndoto, si nous avons pongi, nous avons y avoir pour tout l'ensemble. Ce qu'on a fait dans le monde, nous avons témoigné. Azana ma tête musika, Zambalo tendote, nous avons soya. Nous aussi bani à part Yesu. Nous avons Hollande pour nous. Nous avons un moment bien. Nous avons un thème, pourquoi pas moi? Nous avons le là qui a. Nous tournions son avis à Mituna na Mutula. Atangi na Muninga bongi, azo Mituna pourquoi pas moi. Nde to bimela ki na. Nde papa fait kate ya kia. Après yango semaine mo kaka to. Che entre parenthèses. To tiki yango. Pourquoi communauté munene ya seka. Eza na service munene 21 jours. Comment le monde des esprits opère. Papa, mukili ozomono eza mukili ya bato na mukili pe ya monde éternel esprit ya monde ya molili pe bazala mukili na bango bazala na ba complot quelque part bazosala makambo na bango bazosala ba technique neni bakobebisa vie na ngana ya yo bazoluka ne bakosambusa yo nde na monde na bango lokola papa na biso aza grand esprit moni à comprendre habiter monde esprit zoluka basambusa ba papoi basambusa ba mamoi Yesu azoya kala te papa okotaka na bobolo papa okosamba kaka boy nde papa zo souffrir boy papa habiter to tia service à communauté pour que pas na nzamba kangola nde service à munene to bandaki na premier point bazolobela sur l'esprit des morts. L'esprit des morts et l'esprit des morts. Pourquoi bazobela loko? Tozomona mutu azobela. Maladie ya bonzambe ezali. Au normal, yozobaka ke mutu akende tina 120 ans. Mais mutu azokufa avant l'âge. Pourquoi mutu azokufa? Parce que bazwi maladie moko songolo lokola hépatite, lokola tuberculose, ya bondoki acheye. Maladie tango yaka na via mutu ezosala kaka signe kala tozokufa. Kala tozokende. Soki mutu maladie eza ya nzambe, asambeli nzambe, abikaka te, abiki. Mais soko asambeli te, ezomemeti na libulu. Soka kufi akei. Lokola eza maladie bandoki nde bache. Nde bake kolongola esprit wana ya maladie wana nde maladie ya tuberculose. Bazui yango nde babeni esprit des morts. Pas esprit des morts, esprit des morts. Malade des gens qui montent à normal et même tina libula kufi fonzo tokeni mais ba ba yibi esprit des morts parce que chango na nzoto monto à normal ndo mona ka papa kufi na malade ya sida mona pa kufi na malade ya sida ba bengi maladie héréditaire mengana yo toyebi nzambo aza na lolo nzambo otika basoka nde tozoluka poko bika na malade il faut luka nzambo obela nzambe tobelela nzambe malade wana esimba yo te malade yo euti na maboko ya bato esprit d'un mort po esile esengaka na losambo toluka nzambe avec Pascal Mukunda malade ane ekendaka te ekei si otikali kimia deuxième point awa tolobela te mpo nazalaki na déplacement tozolobela troisième point eza nini prison satanique bien aimé prison satanique ezalaka papa ezalaka tozomona aspect ya mutu boye mutu azotambola azane emakala oui c'est bien mais esprit eza kati na ngai ezo anime nga na loba ezo anime nga na tambola ezokamba ngai lata boye esala boye eza esprit ezaka na kati eza esprit libanda te nde esprit wana nzambe alukaka akambango nzambe alukaka apesa yango sens ya vie nzambe aluka adirige yango diable pe satan ye pas oluka esprit wana deux personnes na nzambe na satan nana koganye
soki nzambe azwi molimo na yo esprit na yo cela veut dire que tika vi na yo nzambe akamba yo banga nzambe sala volonté na nzambe linga nzambe moye mabe komela yo eza te mais soki otiki esprit na yo diable azwi yango nde diable azwaka motu pamba te lokola yebi motu ayebi ke motu oyo nzambe atya batala nzambe atya bakalite fils na abraham aza prospérité na abraham akokemba te akonyokwama te aza motu aza na lipamboli kati na ye aza motu ya lipamboli ya libela na libela nde ozomona diable tellement aza rise aza prédateur azodiembela kaka na lipamboli oyo nzambe atya kati ya bato apozona na mabe azodiembela na lipamboli eza kati ya bato nde azokota kati ya motu azwi esprit na ye adomine motu soki moto alingaka masala moto alingaka diambo moto alingaka kindumba azwi atye biloko wana liboso na ye ntango moto oyo ake na kindumba ake na masanga nzambe atiki ye nde diable azwi esprit ake nango quelque part na molandi atye obi ake nango na njunga famille atye bloke moto oyo eloko ya liboso ntango abloke moto atye quelque part azodeprie ye azobotola ye lipamboli oyo nzambe apesa pourkui diable tobenge prédateur aza na eloko apesaka bato te azodiembela lipamboli oyo nzambe apesa nde ozomona moto pourkui bible ezobake motu nini ya makasi bakokota bapie biloko soki nanu bamaîtrise ye te diable po akanga yo abotola yo ilfa azwala l'esprit na yo soki azwi esprit na yo nde amaîtrise yo abotoli yo lipamboli oyo nzambe atya kati na yo soki mbongo abotoli soki voyage abotoli soki mituka abotoli soki mapango akangi yango atya yango na prison abandi komanipule vi na yo abandi kosala souffre na mwana so alinga atya maladi atye so anga atya bwatye so anga tinde na fulu atindi azosala lolenge alingi nde yokomi kolela lelo nga na kosuka wapi vie ezobonga te bien aimé pour que vie ebonga fo yepa yesu tobela nzamba pascal ivek mukunda fino opesha nzambe eloko wana esilaka pamba te esilaka koluka nzambe esilaka yepa nzambe nde babengi prison satanique atoke na poto soki oza na prison quelque part na poto okotambola na malili obi nake na kayu okoganye eloko moko te ekosenga obelela nzambe nzambe akangola. En tout cas, merci beaucoup, merci vraiment. Là, c'est pasteur Emmanuel Kalala. Vraiment, Zamoussal Nazam. Ah ouais, là, c'est 4 triomphes. À chaque mercredi, vendredi, 2 jours, on a consacré un peu de sel en même si Misala m'a beaucoup de tikaka. Dans l'église, toute la journée, pour la koyamba, koyoka baposa na bango ezani makanisi na bango ezani même si problème tokoti prière na ye nzambe asalaka ye mpe atriomphe vraiment nzambe aza bien tozobanga te parce que nzambe efete parce que moko naza na biso tokokende mosika vraiment merci beaucoup kolata eza biloko ya mokili vanité de vanité ya motu eza bomoi na ngai soki yesu ayelingo kala te yesu azoye mbongo mituka mapango eloko pamba azoyebi biso eloko pamba okoki kozwa nyonso na mokili oyo me bomoi na yo soki opesi na yesu te vraiment ya motu eza ke même si nasalaka napesa mpe ta na nzambe ata nake na poto nake wapi priorité nanga eza jésus naza mwana aseka lelo te ya ntongo vi nanga mobimba nakabelango nzambe ata nakozwa mosala nakomi kosala nzambe apamboli nga na niveau nini natambola na bakonzi naza partout me nabosana te naza mwana na nzambe c'est pour cela nasalela nzambe ntango baninga babimi mosala baluki ta ya komela masala te ya kosala biloko baplaisanterie nga nakima mbango na nzambe ata naza wapi nafukama na oluka nzambe nde omoninga na kotika nzambe te fo napesa nzambe ta na ngai soki yesu aye lelo alevime esala misikonga mpe na kota vraiment kosi te ezali baeglise ebele pasteur abengai mosali na nzambe
abosani faible commencement ayebi te osala nini ye abengani mpona mosala na nzambe bavie ya bana na nzambe ezolandela ngo landela milimo oyo amene bato en Christ mbongo ekoleka eloko eza bana bapaster bazotala mbongo baotala su milimo ya bato te baokima mbangu na mbongo baokima course na mbongo ke bokokima mpo tiki mbongo wana nsima oleki nazo exote bapaster bozongela vision bozongela nzambe bopesa nzambe nayebi ke bobongola mitema moto akoteya bino te ondimela deja nzambe me mbongo ezokopamba soki okabeli nzambe opesi eta olingi ke nzambe akamba yo nzambe akodirige mbongo kozwa bozwa kozwa na liboso towelano bana na nzambe bana na nzambe ebele tosona bango lelo batiki yesu abina vandi na ndako na kosambela te pourquoi comportement pasteur pourquoi na kati église basengaka mingi te tokamuna bana na nzambe te tozwa bango te lelo ndenge aye to kamuna te totalisa bango yesu bible ezoba montre nous le père cela nous suffit tolasa bango na otata mpo yesu azoyakana te na okamwa te ezalaka nango na mokili motu so nzambe amatisi ye akozwa mpe secrétaire akozwa mpe parsec soki oyoki lobi nango parsec ayambi okokamwa te eza niveau nzambe akomisi motu mais eza lolendo te bao baosala yango mabe soki osala lolendo ayamba motu wana te niveau nzambe akomisaka motu nde nzambe mpe amatisaka niveau kamwa te niveau nzambe amatisi biso soki akomisi biso likolo soki oyambi secrétaire na nga obi oyambi parsec eza mabe te papa eza mabe te mais ekozala mabe soki nga nazwi message wana rapele o te soki nayebi ke motu te abengai nga natali apres nana to rapele papa en tout cas nazwaki appel na yo olobeli okomo très important obi koko osimba kisi te kalakala koluka nzambe naluki nzambe asali ngai ke nakoma mpe emakala na miso ya bato bien ata lelo chef de l'état niveau akomi ezaka nzambe ata lokomi premier ministre okomi président de la république eza nzambe eza mutu te mutu akomisaka mutu le niveau très haut eza kaka nzambe mais kozala ingrat te soki nzambe akomi so likolo mati lobi nango ke esimba kisi nakobengo ekala ngai nayebisaka bato place ozosala kiti oza moto azalaka place oza moto azalaka osala effort te mpo koma na ministère oza osala effort te mpo koma na kiti ovandi ya lelo ozwa mbongo olesa libota osali kisi te nzambe asali ofaveur na losambo nzambe akomisio kosimba kisi te kangama na yesu ata mokolo moko na kosimba kisi te parce que nzambe aza na nzambe papa en tout cas ofongoli nga mémoire soki ezalaka bongo nayesa bango eza idolâtre évêque pascal mukuna atikala jamais koyebisa so mokolo moko ozwa mai oyo pesa moto oyo banda abanda koteya natikala komona mo te simba mai zwa mai nasambela mela yaka naza na mai moko boye nazopesa idolâtre aotiaka iloba na nzambe eza pire atangi bible namona bisika kota théologie te namona bisika simba mai te nga mpe mwana nazolanda nakoteka mai te nakosimba eloko moko te kaka yesu oyo kaka nzambe nakosambela ata malade ane eza incurable ekobima ata problème ezalaki nini kaka nzambe ono tokoloba mpe malade esilaka te esili yango tobi aseka triomphe obanga te kaka awa kaka yesu nzambe aosala makambo abeka mwa vraiment merci vraiment napesi ono merci parce que nabengi yo te namoni okanisi mpe biso obi te nake otala aseko nazoyoka triomphe toyambi yo mpe bi atake motu na nzambe okota awa nayebi ke yo mpo triomphe ndenge okota makambo ndenge kosimba te fe nsima lokola okota nzambe aokangola vi na yo vraiment napesi nani papa na évêque pascal mukuna mbote napesi ye mpe merci vraiment asali nga mpe lo babenganga pasteur vraiment naza reconnaissant napesi papa dode mbote napesi papa jean mama mbote napesi papa raymond papa oyo
Soko oyoki ete, o comprendre ete, au moins naza dur, naza simple comme bonjour. Soko oyoki nzamba mo musika. En tout cas, nzambe ya papa Raymond, nzambe ya Pascal Mokona. Ane mama mo musika lisusu. Merci vraiment papa. Parce que nayoka ba conseil na bino. Lelo obenga te, na benga mi pasteur. Vraiment, nazo pesa pe papa nanga Jacques Guillaume Makanda mbote place azali. Na pesi basali na nzambe nyonso, osala mo musala mbote nzambe mmonso likolo batombwana. Bazwa makasi to sala na nzambe. Ba pasteur aseka. Na pesi bino mbote. Papa Osé, papa Louison, papa Freddy Chiswaka, pasteur Marc Doché, vraiment nzambe amami musika, papa José Chibola, vraiment nzambe atombola bino lisusu abakisa mafuta. Vraiment prophète Jérémie nzambe apambola yo tombola lisusu. Protocole du chef Jérémie asali yo pe na pesi yo mbote nzambe amema musika tombola lisusu. Papa James na bosani yo te nzambe abakisa mafuta. Vraiment merci vraiment. Unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, usinipite Baba, oh, unapowazulu wengine naomba unikumbuke.